DKM Flash TV. Balali. Là, DKM Flash TV. Awa. Sona on entendu comme DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir information bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgazi vous mon côté musuté au ba théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomuto na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube Nabilso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant Masolo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant barona 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant barona 4. DKM TV Masolo. Bon apena âge batike linga makam. Nazali vraiment muke na ba 10 ans. Mais pona banda ko salela eloko wana. Ezwa kinga sou vraiment tampon nazalaki na la pouvoir wana mais na oyeba ko salela ngote. L'État na longwe Congo na ke Brazzaville. À partir de Brazzaville, nde ba ko pesa nga initiation wana. Na luki ba saela nga pe makambo abite ko simba te po yoza déjà na makambo na nzoto. Yo na na ko sambela na ko bima na ko ya te. Oh. Mais ce que pasteur ko yaka na temple na nga. C'est ka obima te ko bela liboma. Ce qu'on a na banga mutu. Type wana ponanga total pe ba Noël matadiki bala banani bazo sala na bango to boyi kisi na bango te mais sonye chomo aza pona yo pe na mutale kisi sonye chomo alinga ponga ponanga te pona bango nyonso so tuni bango pona bango nyonso na lo ba clair pona bango nyonso e chomo Sadat Seleman ba yebi ke wana patron et puis maître spirituel na nyonso. Papier yango yo. Sunda Tagwartaman, le roi des flammations, le roi des Nagas. Boukara Fassanta, monde de visibilité, monde de ténèbres. Balkazar, Ebenezer. Balkazar, Ebenezer. Magoga. Centre de l'hypopète coréen, c'est rien. Nasir, journaliste, yo moko ko pusana pona boyeza la ki ote to yokanaki to salaki boye nga yokana na muntu te. Nakosala ngo peut-être na maboko, nakosala ngo na porte-monnaie, nakosala ngo na suki na yo, nakosala ngo na lipapa na yo, nakosala ngo eza ba bilo moto salaka babenga ngo disons tobelela ba jean oya voleur de voleur. C'est ça, eza mbongo ya mabete, o tanto na simisaki mbongo mabe Bongo bazali mo keneti na banque mo ba yibi, est-ce que mbongo bien? Te eza mbongo normal. Eza mbongo normal. To sengaka yango bake bazui bayeli biso. Te porte-monnaie majike bima ndako te, impossible. Babomba yango na ndako. So la muki na tongo ke ofungoli ozwi mbongo ko kuta makati. Te mwasi te. Mwasa ko mone ya problème te ko simba ndete. Mwasa ko simba porte-monnaie magique te. Te ako simba mbongo e masude. So asimba baby simba kama. Porte-monnaie babomba yango na kati ya valise olamuki na tongo ofungoli porte-monnaie ozwi mbongo na ona porte-monnaie ozwi otyango na porte-monnaie oyo bando tambola nango taleki na bar azofarote te mbongo wana euti na porte-monnaie mais oyo asimbi yango te porte-monnaie magique mpo batambola nango te.
Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Vous qui êtes toujours connectés sur votre chaîne DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Une chaîne YouTube pas comme les autres quoi. Alors là, nous voyons notre boss André qui est aux États-Unis, le boss David Kanyama. Je suis sur un beau délai à partir des États-Unis. Maman Jolie Kinda, maman Mimi Kinda. Je suis sur un beau délai, maman Mimi Kinda. Je suis toujours le boss David Kanyama aux États-Unis. Je suis sur un beau délai. Là, je salue mon frère et ami à partir du Brésil, Ivan Molekela Molex. Je suis sur un beau délai, Michael Molekela en France. Balobi, bazabon ba fidèle abonné, bon DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. André qui est au Canada, à Monibongo, Gershom Kabengele Chikala. Gershom Kabengele Chikala. On dirait qu'au Canada, balobi. Alors au Canada, malé la Liban moi trop. Je peux suivre mon mot télé, hein. Na besoin de Lisette Code yapé. Na niveau loin na avokumbi, je peux suivre mon mot télé. Eh bien aujourd'hui c'est le réel plaisir. Il y a vous allez bon on a Moko, hein. Il y a ba maître. Vous autres, vous comprenez avec lui, je crois que vous êtes toujours concentré. Donc, dans ça, on a plaisir, il y a un moko, il y a un maître au Vassili Bongo Makamouté, il y a un Luanda, parce que Azara est capitale qui a côté de la province. Tous les années, je crois que vous avez déjà un mot. J'ai dit bon dia, bonne tarde, bonne nuit, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Maître Baptista, Motino. Je dis que mettre Baptista, il m'a balancé, mais surtout moi, les bisous que voix, et au ça, moi, c'est bon, santé, ça va. Santé, Benakimia, santé, Kimia Zali. On a le roi, mon tout le monde va le baraquer, mais c'est pas tellement beau ça, là, maman, te musala nde mutemema biso nde mwana mais eza pena batamu robo tozala concentré batamu surtout ça pena normal pour à part makambo tala ba vina à part vip ba vie ba makambo tala ba vina biso be privé tout ça la danser quoi c'est Maître Baptiste dans la pena mère moi douceur moi makambo et ben tout ça pour on a Maître Baptiste alors dit Maître Baptiste bonjour à Maître Baptiste non il y a Maître Baptiste expliquer biso Maître Baptiste on a Maître ya nenga mo kikuluna mo da kiri na Luanda il tourne nini qui mettre au parce que début va mettre bien à Luanda jusqu'au mettre au mettre nini bon ngana za maître spirituel o aza reconnu na Congo na Angola na Brazza na Tanzanie na tamboli moi trop international na tamboli moi trop na Afrique peut-être na koza na ba 3 ou 4 pays on a commis déjà na za vraiment maître spirituel tout toi Zolanda ayebi ke wana Maître Baptiste ya kobunda te kobunda ko tuna bunda te nanu pe na bunda te bon maître spirituel international ba Brazza ngapena na zapena féticheur guérisseur c'est on a comme le ronato du maître spirituel rôle le maître spirituel na vie à Moufezani ou soit bien tant que va maître spirituel qu'est-ce que vous faites comme travail pour ngana yo le maître spirituel fait na kani bon maître spirituel eza disons moi bah casu moi ebele pour moi et là que tout maladie tout problème nyons sont spirituel c'est que ngana na pouvoir à traiter en moto ko sali sango donc il nyons c'est mulili quoi c'est ça ya ngonde ba benga ka biso ba maître spirituel donc c'est ça ba Dieu ça la ko ba ke maladie mo boy maladie mo se ba na tena bois lié tout ça oh et là ko mo ba maman c'est mulili si donc oh non c'est un problème moko ya mulili maladie traditionnelle oh bah problème au financier quand tu vas vite écouter dans la réalité belé doit pas problème sur écouter dans ngo mando ça là balongo le musala sibitima on a bien un problème spirituel et ça un problème spirituel au refa na pena poto wana bu ou meli pe document bi magade ah on est sali ba to bolanda biso na mikili ba ona bazo mikanda te bagenda au samba ba c'est un problème un problème spirituel to ça émission en Angola non et puis ba tout ba sali 10 ans na bazo documenter c'est ça. Je peux akenda nga ba mafia bala rekinde. Et kenda pe simba te. Parce que na ka bongo mettre Baptiste yo sani pena mettre spirituel muto yo aina poto alukara kanda za marate. Parce que yo était maître spirituel. Wana Luanda ba Luanda biso ba contacter yo na numéro o eza wana yo ce que était maître sani pour mutana za mukanda. Bon pona nga premièrement so muta benginga na osenge kombo na ye. Ponde to abo mutu na mutu ana famille ana kombo ya famille na ye. Alors soit penga combo à partir à combo na ye ndé na ko consulter ba ancêtre na ye na ko senga autorisation pour mutu moko te abota maza pauvre non suite à entourage ndé to kola ka makambo ebele yango esala ke moi étoile na opé eza sous briller te
au consulter ba ancêtre na kosenga na ba ancêtre na ye bazongisa kaka étoile na ye et nyonso akosala ekosimba ela bato so tomona bagania via simba mpe kisi te akosalaka étoile na ye ye musika yo awa est-ce que eloko wana me connexion ane kozala te mboka tu to na monde mboka tu oyo baza na mai esprit na pouvoir akokoma ti kuna omokoke na planète oyo mai ezalaka te so bato bolanda biso wana poto wana France wana Belgique wana Allemagne namoni bongo Deutsche Noir mokonzi ya Bundes Deutsche Noir makasi ya royaume makasi na niveau Allemagne biso bamoto ebele wana Londres wana posa mukanda olandela dossier 10 ans 15 ans na poto so mukanda te maître Baptiste yeyo alobi so contacter na numéro oyo eza wana akoyeba mamina kosala donc eza ke yo sali après apesi mbongo après parce que solo soki no mbongo liboso na sur te moto pa komona mamoto nde ekenda 50-50 te na mosala na nga premièrement nga nsengaka moto mbongo te pour moi nasengaka eloko te lobobanga te kobenga nasengaka na nga eloko te osomba biloko ya mosala nga nakokomela yo yo osombi so osombi obengi nga nasali mosala et après kosala mosala ti omoni ke eloko oyo obengelaki nga eke certes to eke ndenge olingelaki nde na nsima conscience na yo ya kibomoto fo esala boso osali mosala mpe mabote certes mais amemi mwa bo apesi mbongo te loni osakolakele suma te nakolakele te ngaka nalai nafongola kofongola te kasi nga mpe ka nakokanga te nakolobela su eloko te nakobenga mpe su te soki azalaki na souffrance ya mokie eseke kozonga pio ka nde nafongolaki nakangi mpe lisusu bona moto azwi mokanda deja sikelo ni okala te eza normal okozwa mpe mokanda ya po tomi bato sola mikanda barefule bango ya normal okozwa mpe mokanda ozokontinue kaka kosouffrir na potongo Maître Baptiste toyeba parcours na yo mpenza wapi esika Maître Baptiste abandi mpenza makambo oyo Maître Baptiste abandi mosala oyo wapi ozalaki mwa moke okoli subitement boyemba moko okomiki nakomi na maître spirituel où il y avait quelqu'un oyo amekaki koinitie yo na makambo omeka mpe kobetela biso lisolo yango ndenge ezalaki bon pour moi neti na kinga nayebi nanga ndako ya nganga te nakota mpe ndako ya nganga te so naza oyo na lelo eya koko na biso en tout cas mpe asona en place aza manano mbembani eya koko na biso eza don ya famille nanga moko te na famille toya ebele tosala makambo na famille na bino toza vraiment ebele na makambo lokoko na biso azwa vraiment temps ya koinitie bakoko na ye ayeba eke lobi na biso tokoprécisar eloko moko ya boye po esala mpe famille bien elelo mpe esali ke nga lelo chef coutumier nga lelo nakoba kozanga lokola problème te okoya na famille fo babenga bayebi ke so tobengi kuna seke tokozwa solution soki na age nini oyo mpena okomprene ke koko atikela makambo poko ozala mwa moke basalisali omo makambo soki ere nini mpena age nini to na niveau nini okomprene ke nga mpena na makambo poko atikela bon nga mpena age batikeli nga makambo nazalaki vraiment mwa moke na ba 10 ans mais mpona banda kosalela eloko wana ezwaki nga su vraiment temps mpo nazalaki na pouvoir wana me naoyeba kosalela yango te leta na longwe Congo nake Brazzaville à partir ya Brazzaville nde baya kopesa nga initiation wana naluki basalela nga mpe makambo abi te ekosimba te mpo yo oza deja na makambo na nzoto lokuna basunga nga kaka ya koguide nga koma fo nasalela pouvoir oyo koko na nga atikelaki nga à partir ya Brazzaville nde okompreneke wamuta makambo si nakomprenaki namuta makambo banda na Congo mais leta nake Brazzaville baguidaki nga kaka do baoriente nga kaka étoile moko botamaki nango bango babakiseli oka implice balakisi yo ndenge nini okosalela yango c'est ça soki ntango ozonga ekini soki après nde mamo balosala makambo tokende na so matadi parce que omona matadi tosignale bien Maître Baptiste né à Matadi kograndi moi aza mwa kini mwa nini mais abena mwana Matadi abena Matadi nde tobengaka soki ntango okomprene makambo wana na Congo Brazza apres ozongaki so tindo bani makambo tokendaki na Matadi lisusu okoningisa so nzungu te kokenda nga Brazza ezalaki mpona vengeance alakenda mpena na venger liwa ya papa na nga olukoyeba nani et pourquoi akufi ekozonga na nga lokola famille to base ya papa ezalaki mingi na Matadi nabandaki mbala moko na Matadi leta na ye Matadi après kosala bavengeance wana bon na mikotela dala makambo yango boye epesa nga mpe mwa sentiment moko namonaki ke nakomi vraiment capable ya kosala nyonso
et nasalaka vraiment effort kosunga mutu nyonso oyo aza na problème to pasi oyo nga nayokaki après liwa ya papa na nga mutu mosu ayeba yango te to akutana na makambo wana te c'est ça. Mais ce que tu as dit, l'émission parce que Maître Baptiste a multiplié l'émission dans la Luanda quoi. Au moins avec expliquer bah tu éclaircir ma sonne parce que bah tout le monde a maître spirituel, banganga, voilà ta robe rouge pour la blonde mais tout le monde a maître mon boy soit tout ça boy tout ça. Mais l'émission on était là qui au lobby il y a des musiciens au yopé bah travailler soit na yo tout va travailler pendant bateau yo zana bango pembeni notamment misemo botanga comme na mission mo bolinga pendant pour expliquer biso est-ce que il y a un maître oyo zari na pembeni na kin oyo zara pendant contact direct na ba mission be na pont te solo bi maître et peser moi muke follow ba bana oh nazo ba solo bi maître peser na bi ke ba otala lo bande bana na yo naza parmi batu bapesi tous les maîtres matadi sentiment ko sala makambo maître toi matadi nga na oloba naza parmi ba maîtres bapesi bana matadi sentiment makambo bana matadi bolanda biso au sala ba commentaire maman maître Baptiste oloba c'est no yebi kombo na matadi te boyoka li solo mo ya kombo to ya fanyo na matadi bo témoigner na ba commentaire en ezabi parce que na niveau kin la majorité sont ba maître tout ya makasi ba sa kombo na kin ce sont des matadiens. Tous les maîtres hors bozo yoka na kini bazo bele la ce sont des matadiens vrai qui n'ont place en azate et puis bien bango ni ba bomba identité te bango to saka bengu non est-ce que matadi ndokimo ka sala kuna te maître spirituel makaso ka sala kombo bengu donc c'est que yem ta paré na ba nyonso na matadi te bengu aza ancêtre oyo ba kongo mobimba to ndimelaka donc okozala makamuno uti nango quelque part. Mais il faut que moi accès na bengu pour faciliter yo na makamuno mususu nga na ye na ngola non mais na comment ba mongo Luanda te na sala skali ya ba emwa na mbanza Kongo pona ni ya mabela batu tina ye fona banda na mbanza Kongo na kepe na kulumbimbi na sengi pe ba autorisation pour eza mabele na bango ba pesa nango 3 jours à kulumbimbi na sengi pe ba autorisation tinde na ye do naza libre ko sala onyo sona nango ya de logo moko ba empêcher ngade. Donc, tout na osenga seke ko pesa melanga pona bandaki na ba ancêtre na bango l'état pe na Congo na bandaki pa bengu na biso so na longwa na kepe ba Brazzaville seke na ko banda na ba koko na bango na senga autorisation bezala bongo mais est-ce que il paraît aux appels parmi bato ba travailler na Sony Choma mais bi de so ko confirmer on to ko boya ko travailler tantôt Zalanaye, tantôt à initier, tantôt fait quelque chose dans ma maman Yosala. Te, wana pena père, wana papa. L'état na l'esprit na uta Brazza. L'état na uti Brazza na matadi. Matadi mbona bandi ko sabe ba makamana et arriva que na ko koma na tamo ko esenga pena soutenir za matadi, fona matakini po kini ya capitale. Matadi ya mo province. L'état na yekini nde to kutana na vie. Vende mutafanti ngabinga te osa no makambo mozala magie noire et a pas si pour développer que liboso donc c'est que faut luka o multiplier ba science mususu vende mutameminga na vodou na fandi 7 ans na boyoma ya kasavu bwana donc mutu to afada na balabala la kasavu boyoma so tune ba tsawa donc na fandi vraiment 7 ans na kati ya boîte wana na ba flat wana na lalaka na hôtel mais nakenda kolia na kauka pa ve pa maman Agnès pour parmi basine tout était climatiseur te Agnès nazaki susu mère do yepe azaki na makambo bukoko do yepe nazaki maîtresse ya makasi abando sala rapé makambo mutu a initié Sony eza mwasi mais Sony nde mutu a initié biso donc pour moi papa nanga ya Sony mais papa ya Sony eza mwasi na ye donc Sony et Chomo Sadaka pe à son âme yé à la gisora magie blanc yenda meminga ka na magie blanc. Yo ça déjà magie noire, on to beaucoup na yé. Ala kisinga magie blanc. Parce que différence c'est doit entre magie noire et magie blanc. Bon, magie noire et la science moko za makasi. Mais ça a des avantages monto à ça là ngo au sentir na ba poso na tourner la nga liboso. Nganga moko ya salite, ala taka ba maputa, ba biloko moko ya bongo. Mwanda kwa bien ezate, mazo pesa ba to richesse. Or, dans la magie noire,
ils ont interdire biso biloko wana. Maître spirituel faut à la propre, faut à la vie normale. Dès tout le monde a appelé mort. Mort, c'est un maître spirituel. Tout ce qu'on a pas au conflit, c'est que mort peut dans makam. Oui, mort a muto makambo. Yo quand si biloko wana sala ki abengi yo za na ngola to ye na kini. Match ezo beta balobi te bozo ka mbongo botumba. Bato baboya ngo. To sala batu. Ngada na muto ana magie wana faza la ka maître spirituel. Yo za musika na bitumba mbongo ya ziongo na kini. So imagine toi yo tumba ki na ngola. Il y a des qui n'ont science qui n'a utilisé pour récupérer. Après, mon tabou, on le bazar commissionné. C'est un féticheur tout fait. Mais n'a pas pour nous nos chances de écouter en ligne. Tu écoutes en calamité en 2020. Tu n'as pas vu avant Corona. N'a pas eu Congo. Quand on s'en va Macamo, et arrive que n'a pas eu mort, né, dingo, bazar, n'a pas travaillé, on va au Salamatani. Hôtel, va comme là qui est même hôtel, n'a pas na comme là qui. Bazaki plus ou moins 4 boys. Mort, et dis-moi, Kacher, Mogo, Shodan, si je ne me trompe pas. Grand maître, bazar. T'es grand maître. Qu'est-ce que tu maître? C'est toi ou t'es la maman? Maman. T'es grand maître. Ma spiritualité, grand maître à la terre. Oh, grand maître à la terre, dans ma camo. Toi, c'est compléter sa connaissance. Place, il y a un souki. Il y a mon souhait bandi. Mais lobby. Vous avez la place qui est mon mot, il y a un bandi. Est-ce que pour mon temps compliqué, mort, et c'est la grande féticheur? Non? Faut avoir la connaissance. Faut avoir la connaissance. Faut qu'on y ait un adversaire ou yon affronté, c'est tout. So y ait bébé d'un nouveau dévié. Au grand fan, c'est pour nous salir. Ça les logo moi boire coquille. Tout le monde oui moi moi mouquet. Au tché à salir. Si on est tout le monde qui dit oui, alors bah il est léopard et gagné, léopard et mondialité. Est-ce que net yo boépé ceux qui tantôt va contacter va passer ma cam. Vous contredire petit mou avec le léopard qui pas monté. Il faut contredire il peut que le léopard mondial. To makamwana dans le monde mususu. Makamwana to lo baté à monde mususu. Oui, et dis-moi lo bagé. Kolobana ko sele ya bilo mibale. Tu as des choses. Mutako lo basali peut-être. Tout comme mutumsako lo basali yango. Problème c'est ça to kita moi muke na réalité. Aloba ni RDC go pola. Bientôt betela ki bravo to pola ki pe. Deuxième match. Premier match tout aloba ki to go pola ki to sali match ni. C'est que malobane ki ndaki déjà à côté. Deuxième match ka yena boti na plateau. Na opesa ngo joueur monga RDC ngola tango to gagner. Apesi boti. Na place ko to sala nil o to sala ki liboso. To police ko ya solo. Sko maloba o ya lobaki eza sert de tes asserts. Mo te eza lokuta. To e bateo, mona monda makambo to ala devolant. To za nde mona batu batanga en classe disons. So mutatangi o bimi licencié na suka na to kendaka na spécialité. Parce que là, ils ont ma vie sur mingi yangwana. C'est ça. D'ailleurs, mon tout mususu asuka moi temps. Ya kotanga Coran na Islam. Abimal va maître spirituel. Or na Islam baté ya biso bonzambe. Na Islam baté ya mabete. Et là, vous pouvez regarder le banwana. Est-ce que va maître spirituel il faut pas ça comme musulman. Tout va maître spirituel pas ça musulman. Tout va rendre différent. Parce que si vous avez pas tout passer va mualim. Mualim de tout le monde reste musulman. Oka mutu ba ibake lo mobe nana mwalimu na mama boye na obenga mwalimu wana kosala boye te so tangi koro compare ba kambana batu baloba keza bongo te koro teli biso biloko wana te koro epekisi ba biloko wana kozala mwalimu to nini eza différent na kozala maître spirituel musulman maître spirituel te te musulman ni on s'en maître spirituel te. Est-ce que vous avez musulman au wana selo pour témoigner machi to songa na wana te biloko siko to boya na Islam biloko na Coran eza interdit to ko c'est la Islam makambu te eza interdit na Coran dezana bato bana ka Islam ba développer ma soki musulman zo salelo yango yeba ki aza su musulman te do azala ba connaissance ne mususu abakisa libanda en dehors ya Islam atiko ko c'est la Islam makambu so ndeti ya mettre Baptiste bimaka mali uti na famille osangisa mo pena mo Coran to ndeni te ngana musulman te ngali angulu opekisa ngulu oh nga papa la ndo bokola ngulu opekisa ngulu c'est moi Baptiste okina pe église nga église no sebeng sanga na kendaka dimanche catholique dimanche pe réveil dimanche pe kimbangu te na linga mingi église de réveil ponga nde papa la bango na pesa bango kisi elo oyo esa ba débat de ile so de voler ba bilo rebelle que ba prophète ba pasteur ba pesa ba prophétie mon boye ça nango ya nenga kisi. Est-ce que maître Baptiste
yo peut-être que maître vous avez pouvoir il y a repère ça prophète mort ou nguya il y a repère ça de la prophétie. Bon. Na yoka e mawa tu wala mususu peut-être ba tusu balandanga na émission na yoka e mawa mais trop na yoka mawa te. Babiloko wana kibonzambe na kati ya la te. Prophétie oui, tu as déjà la prophétie. Il y a l'okuta na ya solo. Mais ce qui va faire sur prophétie à solo, c'est que ça qui bonzambe te ba travailler mingi na ba tuloro ba biso ba maître spirituel. Na pesa qui est makambu ye pa ki abimi na sima na biso. Mais tiens on va noter ba ton église a peki si bango ba ko luka biso te. Mais ye moko na tour na ya ko luka biso. Ce qu'on est ba pasteur en Angola. On y a ba linga la aventurer. Pasteur nyonso ba o ngana lobela bino o nyonso loba linga la aventurer. Atata muli ba sa ba chez pasteur mon vraiment ça chez na nga Luanda awa donc makamuna makamso ke landela vie na Congo ko senti ka tanga ta cour pastoral te azaki frère ba ne kodim siko mena ndenge ba yake pa na bino ba zu makambo tanga kina église amo pex ba ndimba e pa na bino siko pouvoir ni bino ozanga na mpona kokanga ne oza na chave ya kofunga na kokanga pa ni kokanga pouvoir to kokanga bango te biso moko totindaka pe bato na biso ba yeba ko détruire ba pasteur oh bozo mona biloko zo leka te bon na Facebook okotika boye Mike Kalambai film porno mitakala sambo mitakala Moïse Mbia mutakala na wana ziko bino mettre spirituel ozo papa te ke biso to fula bango wana mipepe zo te pa na biso bozo trouver ko normal un pasteur responsable o aza reconnu na Congo to na monde a comme tina on faut ko sala biloko bongo o trouver ko normal. Parce que place to la que bino ke biso de ba to pesa bango makambo na le temps to pesa ka to imposer ka bango pe ba sala ka biloko wana eza pas une condition pesa bango eza ba condition to pesa ka bango fo bi makana ba 6 mois trop pouvoir na on a clientèle na église ça lebele cela signifie ba révélation de l'île ça ça là c'est que c'est solo eza très bien eza solo te o ya zo sala eza révélation normale. Mais il y a un peu de Niles, ça parmi bateau. Il y a le bic à Salaka, Atikite, à comprendre que c'est comme Kita. Voilà, on a Moïse Mbia, Mike Kalambai. Bon, si des Niles, c'est autant la sexe à des Niles. Ah, il y a le bic, il y a le bic, il y a des Niles, Aza pasteur mongo o ayebana vraiment makasi. Mais afinga baninga te pona yepe na rana. Bango tu bana même ligne. Mais pour nga soki na Congo net na minicho serve wa benga denile sa fanda na ngana fanda yepe na belela nzondo TV wana ganga o nzondo ngana kwe faka bena denile sa fanda o te yefa sala ngana ofuka manyo solo bana osana okoya te poni za défi o mettre Baptiste otina denile o na lobele soka da yo kanga otala nga na lobeli ye soka bengi singa na oya na fuka na miso bandini na ye ya sala prière tunga na okoya te mais so atikeli ngaka 1 minute na cha loboko likolo na ye aolala kao Christian Tongo balobi mon cher confrère Christian Tongo kesi wabi de ka influence na ninga kingwa yum to sala kana prophète d'Église faut betara betara ninga WhatsApp ani c'est le prophète d'Église la tse bena lien o émission donc maître Baptista atini message va prophète d'Église alobi ala posa akutane ya fara bo prophète d'Église atie le boko tout à la soyer okoya yebe de l'Église atikeli ka 10 minutes ni date de l'Église le boko tu ba suite na mo toze la penda babi de l'Église en tout cas père na biso répondre à biso maître Baptista atine le message à la poste fara mort entre maître Baptista et l'Église tout à la non ko isa mo ba mo mu ke no mabe te to ke na mabe te to mo la ça o bango baza to ke na mabe te so to le ba vérité la bango ça problème mais est-ce que so maître Baptista tangi biso kombo ya ba pasteur oyo pesa makama tana ninga Luanda awa est-ce qu'ils ont ma bête? Te ngalingi kotanga te ngalingi to kutana na bango bakoya ka bino bozala ka témoin. Mais so yo zo ba pesa ba makambo bango so ba kena église ba pesa ba niba. So la loba okima mbasi ma so bengi to sa émission na ye o monte ka okima mba moko. Voilà ce que pesa maele. Pozo maele te yo brisque to na Luanda non net ngana en permanent na ko tia nyonso anje. Benga pasteur nyonso transforma ka mutunga. Azala nanga yo pozala na sikanga na ye. Mais faut pas se faire référence que le pasteur mo ya palanka. Oh ya mabor. Ngana opona te. Na biso ke l'église tout eza basala ka christianisme. Eza brincade, do eza penza ba aventure. Mais église nyonso oyo
sambela na kobima na okoya te. Oh. Mais ce que pasteur akoyaka na temple na nga. C'est quand obima te akobela liboma. Nous lançons un message, il y a pas le but de lancer un message na ba prophète binono souvent na Luanda à Congo. Ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste. Le message il y a maître Baptiste. Côté boye, na bona na bolo na li fait. Maître Baptiste a lancé un message na binono nyonso. O nga prophète na nyo, nga na nyo za na ndinga Luanda a. O ya monique pouvoir na ye a fait la nzamba solo. À quoi il s'est maître Baptiste à la force intégralité émission mon beauté comme Flash TV zawana balobi aime la grâce TV avec merveille la gracieuse tout ça wana donc fara penda satan nzambe koto to lo bango bongo totalement mini repesa maître Baptiste zawana après maître Baptiste tout ça on a mo le de que non mbang est-ce que oui moi musicien on va travailler pena sonner chomo parce que to ka ba yembele mo trop est-ce que vous yemba les pour ba notre travail na etondeni te ça pour ba notre travail na été bato musu bayemba ye po abandoka bela bango mbongo fali po panda yemba ye po yenda apesi ye nzela yenda alakisi ye nzela donc Sonia Tchombo Sadaka aza père ya fali aza maître spirituel ya bajete na minute oyo banda akufa ti siko na kini remplace aza te donc Sonia Tchombo mutu asala fali depuis 3 chefs nga na oyebisa yodo aza père spirituel ya bango nyonso mais mutu azalaki plus proche na ye ezalaki afali pupa et puis on eza ba témoignage oyo moko zala wana nga moko naza wana tofandi boye na boyoma tofandi boye na boyoma ye azoyaba osola nga naza wana do ezalaki vele lo mo boye soki bacaméra ebanda ozala to toke mpena na boyoma bazwa bacaméra cache ezalaki wana bokompaye bamakambo mais babina ndenge akii ndeti jipe onienze bapamile bato bani basama nayebi te soki ozo reconnaître tous les papiers comme on peut dire comme makambo jipe onienze te bajipe onienze ala babana pa soni babana mo boye bando yaka pa ve non seulement gaye kusinga musala ve asalinga pe na yebana nana ba relation musu na ngo lelo na sima ve yala batu musu na mona sana zala pembe na ve na ngana mona bango te donc type wana pona nga total be ba Noël matadiki bala banani bazo sala na bango to boyi kisi na bango te mais Sonia Tchombo aza pona yo pena mutale kisi Sonia Tchombo aninga ponga pona ngate pona bango nyonso so tuni bango pona bango nyonso na lo boza clair pona bango nyonso Tchombo Sadat Seleman ba yebi ke wana patron et puis maître spirituel na nyonso et maître Baptiste monte ke mambo bo sala rapé izana na litomba mo te ko ba mata bongo maître spirituel ozo kumisa Sonia Tchombo Sadat Seleman yemda kangai masolo mais d'après tout le banano entre biso mo pour moi te ke liwa Sonia Tchombo sala pe na baninga mo monte ke non nzamba aka suka te Sonia kufika mamba mystère de oh wana ve viazo kufara mama ye moto fandi boy si je me trompe pas tozaki na Masaranga Abdul gourou du temple place azan tout cas mbote na auto fandi boy ana Congo na minicho to fanda wana bana wana pena bana to fanda kina ve to fanda boy ngai Abdul tete climatisé po anya sa zonga kinda ko akenda ko sala mo eloko bolia via kufira makambo na te akufira maladi normal lié te akufira maladi normal oyo bomaka nango akufi na ye bosko maladi yango ndeni yemo be itaki mete c'est avec olonga be maladi on te ngala ko talelo te to na des sortes maladi expliquer bino na émission la o ezalaka sida kindoki na sida evo normal donc mo date mo lobi bongo expliquer so maman maladi oyo te bolo bateke via kufa ki na sacrifice o kisi to contrat non ezali bina maladi réel o batutuba o tu afanda na boyo na veni kaka savu to longola boyoma mwana kasavu tu ayebi yango to mona tanga kufika après to 2 semaines 3 semaines te wana ya maladi mo normal c'est que mutu to abimaki na ye voilà kaso yebi ka tanga kufika après 2 semaines 3 semaines oh na yebi te le kadoko la kufa le même jour kadogo kufika le même jour les jours Sonia kufi to benga kadogo na hôpital que Sonia kati mutema kadogo apika crise le même jour bakunda kadogo liboso Sonia Tchombo so kadogo kufa et ben ba kadogo ba kufa akufa ke émotion l'état comprendre que fait akufi nde yake pamona bondiye ya après ti bakundi kadogo to kunda ve Soni après 2 mois to kunda tete climatisé po Agnès alongwa ekini na bo na kauka na avenue Mabaya place to bando fanda amataki na kikuti po azali na ba université kuna na ba hôpital dans la mission mutatika les Agnès bandal po bazali 4
na mokando fa na banda la kufa do na non pas senior so sonné chomba ba te na minute cho mutu azate bango tu bakenda est-ce que makambo e ça la tata ina mbongo la mutema ko songa la christianisme te wana ya christianisme te pa ba te yo na lobi te suite ba makambo e comme le yo mo grand maître adaye basi tout balandi pe na sima parce que Agnès le bibi ataki mutu oyo a initié chonné sonné chomo na makambo parce que pourquoi pas ton womo na makambo e la grand maître na yo mo pété autant que na tika na christianisme na christianisme nde na ozwani kuna pe na obika te est-ce que so mutu na sida te ke plus obika oh nga zolo nga na batu na traitera ba ye pe sida kindoki na traiter sili oh to lo ba bien sida kindoki nga na traitaka mais sida o eza voie normal na ko yebi so clair que oyo ekosimba te toi na dévolé non bo sida eza na clair ko lukela ngo sumaka munde wana na pesa occasion tangela biso bena ba maladie nyonso maître Baptiste en tout cas ko bossa lelo te otangeli biso ba maladie nyonso o maître Baptiste o traitaka tangeli biso ma nyonso na suka nango to lobi numéro to afficher numéro mais na suka nango to dicter pe numéro bande ko tout bona na biso hein voilà poto Europe États-Unis wapi voilà Afrique voilà na biso en tout cas maître Baptiste Ayeo il a tout dit il dit qu'il est prêt à tout faire oh zoluka mukanda na poto zo mukanda te 10 ans 20 ans tout ça contacter ça maître Baptiste a moyeba ndenge on peut se ba condition na musika bolandela yango et puis oza mukanda ay même na ngola a ba biso ba pesa mo ba gagne oh ba gagne bali anga mo 5 fois na billet contacter maître Baptiste on sala makambo ko ki ga ba defa ba mono te do vers mo le cadeau ba bi ya des ali mais de la grâce maître Baptiste pesa biso ba malade nyonso oyo traitaka oyo soignera penda après na soko pe biso numéro te so bina pia nyonso ekolia biso tan po ba maladie ebele quelle maladie donc na mukuse so na ko kata maladie nyonso ka oyo monike ka oyo eza ya hôpitalité eza problème ko spirituel benganga na numéro nanga okozwa solution na makambo na donc eza la traditionnelle eza la maladie moko spirituelle to normal wana en tout cas ko douter au plus 244 939 71 81 84 plus 244 933 939 toche 71 81 84 na suka wana pena so bengi nga na WhatsApp ozala awa ozala musika bakosala makambo dans 2 ou 3 jours ozwa solution na ba problème na maître Baptiste jusqu'à présent ndenge yo mona non nzo ministère na fait moto sala makambo ba ministère bele ba musika ba osa pe ba succès ya tana moko cho maître Baptiste azana ebe ministre la zi contrat te na ministre la zi contrat la ministère la vidéo moko ya ki wana pena to signer ba accord na yelo la dina opese makambo te te to signer ba accord na ye dans 2 ou 3 semaines nazo kita kin po eza contrat moko verbal to solo na téléphone to kita po eza la contrat moko normal et sima nango bino bokozala ba témoin bokomona donc nana to signer bien te na ozonga mais ba jouer angola déjà ebele na simbaka ba jouer ebele pena ya gauche oh ebele ya da gauche to oh ba joueur a na simbaka sauf que ba misa ngolembo tellement moi qui portugais bazala moi complexe ko kuta na ba tiro la ba biso biloko ndengo la mais ba joueur pena ebele ba joueur ba uta kongo ya ebele ba bobo ebele tebe so kombo je la radio te oh mais yo ko tangela nga bobo ce comme tafutela nga ndakuna bobo oh mais non lo bino clair non bobo o ba muta futela nga ndako ana bobo ngenda o ba comprendre te la ba teti na ngola pona yebi nde ba futa 45 ndako te donc bobo tsabeta ka oton na wana ba ni meta ba nazolo bela bino clair muta futela muta bengi sanga awa premier tour na ya ye tindenge na zonga nde deuxième tour na ye alojanga premier tour na hôtel place na komela ki na hôtel et deuxième tour nde aboya ki hôtel azwi pena résidence atie wana uniquement mpo na nga nazala na ngola nazala te eza na mpo na nga c'est ça osumete batisa mpo nyokungela bobo te banini osala mpe bobo makambo mpe titile na léopard otonga te mondial awa na mpona kotanga makomba bato misusu bakati biso mondial basio bakata banzali na terrain me bobo ongenda aza na ngola awa mpona kosala makambo te babobo ongenda beta na léopard kasi problème yango toloba congo baza na babi de confiance trop baconfia mingi na baprofessionnel oyo bauta poto eloko ebomi biso ti nde tolongwa yango wana eza edingwe te bozwi baprofessionnel ya poto botie bosiko oyo babandaki baéliminatoire wana baloko bakomisaki bino na nivo wana bofandisi bango mpona do bango oyo banango makolo te baoka bautaka na poto nde bana makolo ya kobetela bala
carrément son sali bongo bobo expliquer que na yaki Léopard bo fantinga na ba même nga maître Baptiste na freiner RDC bo gagner te. Oh, mais na zone ba ti bo fantelinga joueur na nga ntanga prière na nga comme RDC bo pola. C'est ça. Pour joueur na nga bobo ko ça e. Oh nga na fonctionner bongo muta fotela nga ndako. Na la kimia na ngola bo fante na ba. Après fane psika o te posa congolais to gagner te. Na parmi batu ba koteka ba bina ba pays étranger pour Congo pour la. Soumet ba tsedi ke ndongo lobi pona ne o dévoiler que ça na boboni ke ba te dele pe na nga ba ki ba sepe na hote hein. Oh ba sepe la tende. Ba sepe na hote. Mais que ba lo ba ke bino ba ko tsa ba jouer ba maramo bo epe ba jouer ba simba ba kisimo boye ba lia ka batu oye maram na loba o moni sko lo bango. Po ta bito ba boye pa na yo senga mutu. Pesanga mosi na yo, pesanga mona na yo, pesanga mama na yo. Est-ce ba do sepe la no bena. Te bilo wa ne reni en soudé. Et là on a peine à bolongola on a mutu. Ça il a monté. Ba kisi wana ko bo maraba. Donc nous senga la teo pesanga mama pesanga. Oh tina zo soni grand prêtre mais viens aime de continuer na monde wana. Na magie noire na ebeke batu bakufanga. Tina na magie bien accompagner ko comme oyo za okufi na opete. Donc il nous a mondele senga na hote. Kura na volant na musuma kambane ezala te. Donc so yo moko yo esinga ke ngame manga na mukoko. Na ko peso avantage na désavantage ya makamu na o. So bien nga memanga na mundele na expliquer avantage na désavantage à makamuna et comment dépendre si ko na yo olingi nini voler nyo soko pona to kende nga na sali musala na problème ta na éviter dernier message hein ya maître Baptiste ko za nini avant tozo mo démonstration tozo mo démonstration TV radio de mo ndo lobo solo ça tama numéro mo be kande toza ba nini chez les boss hein to signaler que toi bongo na Kimbangu hein c'est notre boss c'est notre papa. Pour moi, c'est Sébastien C8, hein, Balobi, Naoué, Ambarabiso, quoi. Et tout à l'heure, toujours, ah, donc, tu as toujours le bienvenu, hein, mais mise la gracieuse, au palais, la biso. Tout c'est une démonstration, ah, bah, non, c'est pas ça, ah, bah, bah, Isabelle, consort. Au moins, tu as c'est bon. Tu as démonstration? Tu non, ça la poyo au Sengi. Son Sengi a été fait dans la salle. Il y a un homme à relaxer. Oh, la salle, son mouton Sengi. Pour démonstration, ils ont la moussala de. Ma maître belé bana ba YouTube hôtel le loko selo démonstration pour benga e ka selo problème anta moi sika boya ki yo benga on a pena ki aller au mbongo musala oh mais c'est normal musala ngana ba on te ça problème spirituel oh abota kate o soki ba nini to so ye ba o selo musala na ba to ba bota kate oh maintenant on le ba clair dernier message à maître Baptiste Tapato sur démonstration à biso. Et puis tu peux ça sous contact pour nous sous message je vous ai dit pour na bano sur na biso na Rwanda na Congo Libanda peut ça mon message moi bato Hollande biso dernier message na ko pesa mais na so na première question tuninga vous avez na posa démonstration au kotika nga tana démontrer après des preuves au retour na dernier message et ça na longa na ki ma po o misa nguma roto ya to yo ki ma pamba ba biso ba biso ba téléphone na ba oza la démonstration. Tu éviter na longo tona ça. Te okotele mana otiki nga bozwanga pe na bien kwa za teke to yo kana. Tombo la caméra, c'est ma caméra na maboko. Ya nasi otala kokata image kote yango Sunda Taguartaman, le roi des flammations, le roi des Nagas. Boukara Fassanta, monde de visibilité, monde des ténèbres. Balkazar, Balkazar, Ebenezer, Ebenezer. Balkazar, Balkazar, Ebenezer, Ebenezer. Magoga, Magoga, Magoga.
Centre de l'hip-hop et coréen, c'est rien. Nasir, journaliste, yo moko ko pusana pona boye zalaki o te to yo kanaki to salaki boye nga yo kana na muntu te. Dimi kwana. Na ho simba. Oko simba normal yango mbongo yango. Biso ba mama Maria. Siko tolo bani. Papier à kuka et komi mais ce que mettre Baptiste na yebo ya. Na mono zongi sili na post. Ngana ninga ibenda po ba biso ko lo changer page. Ba biso ko lo changer page. Taba ba ota biso la sima moli ta mutu. Ba ko ba ke kote mutu zakina ole ga mbongo da ya okanga kote mutu boy. Ngana ninga to papier à kuka pene za sute na ketso na tondeni. Nakosala ngo peut-être na maboko, nakosala ngo na porte-monnaie, nakosala ngo na suki na yo, nakosala ngo na lipapa na yo, nakosala ngo eza ba bilo moto salaka babenga ngo disons tobelela ba jean oya voleur de voleur. C'est ça, eza mbongo ya mabete, o tanto na simbisa ki mbongo mabe Bongo bazali mo kende tina banque mo ba yibi ngo mbongo bien. Te eza mbongo normal. Eza mbongo normal. Tosengaka yango bake bazui bayeli biso. Eza mbongo normal yango ebimi mona lobi eloko te na sur yango. En fait, na ebité soki peut-être que avec moi ta aussi mettre Batista au bandira sur numéro mususu peut-être avec merveille le sa numéro mususu tondeni. Tozala te tozala bino na osala. Na sala bino at. Bon, moi, je signale qu'après, il y a mettre encore dans l'émission avec merveille de la Gracieuse Bola, on a M. Nagas TV. Na M. Nagas TV, on reçoit démonstration. Parce que, mettre Batista vie papier, il y a ma sanga, à 10 000 points. Et pas merveille, je vais te aux années. Donc, on a connecté, dès qu'il y a une flash, tout ça aussi, avocat, un moment, on a M. Nagas TV. On a fait des démonstrations, on met Batista au sac. Mais ce que mettre Batista, on te met un porte-monnaie, magique, pas aussi ça. Porte-monnaie magique, on a volé mususu. Porte-monnaie magique, client y a beaucoup à na cartera na edo. Y a porte-monnaie no ya sika. Ya sika. Ya on a ba utiliser de. Biso to go sale la yo et komi ko bimisa mbongo. Mais o eza porte-monnaie magique, o eza ndengo sengi to ça spectacle non? Na sengi. Bazwininga ba yeli biso ngo moni ba pesa. Est-ce que porte-monnaie magique ndatambola to mona baba? Mais c'est un porte-monnaie magique. Te porte-monnaie magique bima ndako te, impossible. Ba bomba ngo na ndako. So la muki na tongo ke ofungoli ozimbongo ko kuta makati. Te moi si te. Moi ça ko mona ya problème te ko simba ndete. Moi ça ko simba porte-monnaie magique te. Te ko simba mbongo e masude. So simba baby simba kam. Porte-monnaie ba bomba ngo na kati valise o la muki na tongo ofungoli. Au fungoli porte-monnaie aussi bongo na ona porte-monnaie aussi o chango na porte-monnaie o bando tambola nango daleki na bar azo farote te mbongo ane uti na porte-monnaie o asimbi yango te porte-monnaie magique po batambola nango te. Dernier message à mettre dans le tableau mikolo pena ozo dans charge à Luanda parce que trop des émissions pena en tout cas et ça moi c'est bon mais pour bateau à landi biso na bateau pe azumo ba doute numéro message no robé ça va. Bon, dernier message est ça que to bangate to kipete ke balobi o kuta babo makate na sali c'est une appel sacrifice bon yo ko lukanga na ko sengo sacrifice sans problème so ba senga sacrifice na sacrifice faut ba senga sacrifice je tombe et ça est là mon te de ba douter te bon en tout cas. N'hésitez pas, numéro d'enregistrement affiché. Plus 244 939 71 81 84 244 939 71 81 84 de so benginga nazalaka en ligne R sur WhatsApp en tout cas na oyamba bino na répondre bino na ba question na bino tout na ba problème na bino nyonso. OK. Grand plaisir toujours pour la mission que vous êtes très nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions pour suivre votre chaîne. Le TKM Flash TV,
la chaîne de l'épanouissement. Ah, tu as le coup d'être, tu as ça, on met Baptiste, Luanda, il y a un moment où tu vas tous en aïe, avec merveille, mais la grâce, tu as sangelaye, pour te dire la vérité, maramou et amis. Publicité, tout ça, TV Zandim, TV Zambon. Ce que bengi, on n'a pas le choix. Il y a le bel maramounaye. Il y a des gens qui sont malades en bas, malades en PC. Il y a des gens qui mettre un PC numéro. Vous contactez, c'est bon, je crois que le numéro est affiché. Bon, merci, c'est ma caméra, nous avons la merveille, mais la gracieuse. Merci, Bélé. En tout cas, merci à Maître Baptiste, tous allons toujours en contact. Dès que les premiers actes, Robin a bien entendu, il va aller dans la salle. Tu peux si vous avez sur Baptiste Bisso, tous allons pas poster la pour moi, Sébastien C8. Restez toujours connectés sur votre chaîne DKM Flash TV Balobi. Il y a bien Zali. Bye bye.